kolala kolamuka eza abitidité soko lamuki na tongo oza na santé malamu c'est que nzambe asali yo grâce pour ete omona journée ya sika pe opesa ye merci okontinue kokumisa konetole kosanzola ye bien-aimé biso oyo toza bana na nzambe esengeli toyebaka ke nzambe aza nzambe malamu aza mobateli malamu aza mosumi na kokamwa soki tolali tolamuki topesaka nzambe merci kolala kolamuka eza abitidi mwana na nzambe nyonso to soki alamuki na tongo eloko ya liboso kokumisa nzambe konetola ye koyembela ye kosanzola ye okoki kozala ozangi maloba ya koloba ozwi banzembo ya lemolo tokomi kobeta ozwi banzembo ozo glorifie nzambe ya kala banzembo vraiment ba chanson religieuse bandaki tala tinanga nalingaka nkolo Yesu tala tinanga nalingaka nkolo Yesu Yesu yo bolamu oyebi banzembo na ndenge ala naza vraiment bon chanteur te koyemba ezali kosambela deux fois ya mwana eza malamu mingi na tongo so olamuki obali kokumisa nzambe nzambe bolingo nzambe bolingo nzambe bolingo 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 Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 oh nzambe malamu nzambe oyo malamu nzambe oyo malamu 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 Yesu nzambe malamu nzambe malamu nzambe malamu 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 solo Yesu bolingo Yesu bolingo kolo Yesu bolingo bolingo mingi bolingo Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 oh nzambe malamu nzambe oyo malamu abateli biso butu tokomi tongo tokumisa Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo oyemba elonga nanga kumama elonga nanga kumama bika mwananga kumama bika mwananga kumama elonga nanga kumama elonga nanga hoyo zali nzambe kumama nzambe malamu yozali nzambe mola musina tongo yozali nzambe o nzamba sentinelle o yozali nzambe o la moisson mondiale o yozali nzambe solo kita osala kumama 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 nkolo nanga kumama kumama na yo kumama Yesu nanga kumama 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 na yo kumama nzambe nanga kumama na yo masia Yesu yo elonga nanga kumama 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 nkolo nanga oh kumama na yo na tongo na lelo nzambe malamu kumama kumama na yo kumama nkolo nanga oh stoppe ba viole pe ba tuerie kuna na beni nkolo kumama kumama oh kutana na kabila na ba groupe na ye oyo bazoboma na Congo kumama 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 yo moko katela kabila makambo na ye tokanga ye ata na bomoi mama kumama kumama o makambo elekela kanga okamaka ngona nguya na yo kumama kumama
ata nakomi na suka nga nakomona monene na yo ekumama 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 o bobele yo mosusu te bobele Yesu mosusu azate bobele Adonai mosusu azate bobele El Shaddai mosusu azate bobele Yoshua Mashia mosusu azalite yende Adonai Melchisedek azanga tatazanga mama amikela emoko mobateli motomboli mabolongo nyonso efukama liboso na ye yende Rafa mokonzi na bakonzi monganga na banganga oyo abikisaka tombolaka Jova Chedkinu yende Nisi yende Rafa yende El Shaddai azali Adonai azali Shama Jova Shama tango akokita ba voisin bakomona différence tango akokita bandoki ya famille bakomona ke forme Didier tokoki kotouche esu te ndeko akomi kolanda sentinelle tokoki kotouche esu te tango akokita bakomona changement mwasi azali kobota te akomi kobota muto azaki na mukanda te bapesi mikanda muto azangaki libala azwi libala muto azangaki musala azwi musala muto azangaki esprit azwi esprit akomi koyoka voix intérieure en Nzambe akomi na entendement spirituel ko comprendre ko pesa ba prophétie oyo bouleverser mboka oyo bouleverser nation Nzambe kumisama na yo netolama na yo sanzolama na yo kumbama na yo Nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka yo kumbama na yo Nzambe na bomoi kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo Shilo mopesi na bomoi kumbama na yo basantu baembeli yo kumbama na yo Nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo yo mosangisa mabota kumbama na yo basantu baembeli yo kumbama na yo Nzambe na bomoi kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo yo motomboli basali kumbama na yo basantu baembelaka yo kumbama na yo Nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo yo nde Nzambe akingasani kumbama na yo bana masina baembeli yo kumbama na yo Nzambe na bomoi kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo yo nde Nzambe ya changu kumbama na yo basantu baembeli yo kumbama na yo Nzambe malamu kumbama na yo basantu baembelaka kumbama na yo yo nde Nzambe ya kwilu kumbana na yo bana kikwiti baembeli yo kumbama na yo Nzambe na bomoi kumbama na yo basantu baembela topesi yo merci pona journal lelo tonetoli yo tosanzoli yo kaka yo muto kopesa biso esengo tolamuki nango lelo kaka yo kopesa biso banzembo tokumisa yo yo nde okela likolo na nse kumisama na yo sanzolama na yo netolama na yo oza Nzambe malamu tokumisi yo tonetoli yo zwa na lokumpo oza Nzambe malamu ozali Nzambe na bomoi kumisama sanzolama tongo na lelo tozali en direct ya émission na biso petit déjeuner oyo on n'en parle plus tout le monde en parle parce que mokili mobimezo c'est lango mokili mobimezo landango pe batonio so bazo landango ba kotaka na molimo pe bazwaka un plus tolobaki merci na batonio so bazo soutenir biso tolobaki vraiment so botali bien qualité mikolo yo ya ba équipement to travailler nango bomoni et mosusu zo parce que tout ça au moins na 4-5 caméras mais so na bina bando sale la ba caméra na e osenga editing pour muto sale editing ya moins cher vraiment moins cher et ça a moins 50 livres té alors tout ça ba pareil mususu tout ça directement aussi sur bois qui on a YouTube mamoko
mais so botali bi bomona émission Portalas to ça bomoni caméra eza caméra au temi wana mususu ikoti ba virus tout donc tout ça na posa ya support ya ba tout vraiment ce qui émission et soutenaka yo et même un plus vraiment soko soutenir biso na ko remplacer l'équipement examalam émission chaque samedi tozui contrat na Damien Malomalo pour être chaque samedi à filmer biso et les live faut fouta ke mbongo donc mutunyo surtout oyo à ce pela na interview to ça na mama bena sikoyo comme professionnel c'est-à-dire caméraman a filmer à éditer en haut à bois qui bon on a déjà samedi aux différences là il faut mbongo donc ce qui mutu à tout ami abenga biso et usa malam lelo oyo na message na biso to et exhortation na biso lelo nzamba tyenga beaucoup plus to parler sur oya lobiete eloko nyonso tozo sala avec excès ezali sumu Bible lobi nzoto ezali temple ya Nzambe Nzambe avanda so na église te mutu akoma temple ya Nzambe soko détruire temple na ye nzoto na ye excès ya kolia excès ya komela excès ya kolala excès ya nyonso ebebisaka nzoto ebomaka tokomi na poto tozozwa ba mort subite tozozwa ba arrêt cardiaque parce que toujours yeba kosala o babengaka ndenge ya kolia te ko prendre soin na ndenge kolia na bisote tala biloko tuna mokili soko sali yango ole yango to meli yango na excès ebomaka sauf mai na opeso conseil na vie na yo quel que soit âge na yo melaka mai mingi mela alcool muke to ko melaka ngote parce que et bebisa ezala bato mosusu so ebise ko mela alcool te amolo ko lobomi mais tant ozo mela alcool trop ozo mi boma yo moko ba arrêt cardiaque nzamba zo belanga ngo beaucoup bingi po ezana bato belé bazo ko comprendre te ndenge nini ya ko vivre na bonzambe nzoto na yo moko ozo yeba ko batela ngote bien aimé tozana posa na biso bino to mesana to zana bino to na posa to continuer vie yoza mawa mingi to yoka ndeko moka kufi pona excès ya kwiti ndeko moka kufi pona excès ya Johnny Walker excès ya komela excès ya kobina excès ya kolia nyonso wana ebomaka alors nzamba tyenga na cœur na lobela beaucoup plus santé omoni ndeko nanga sucre ebomaka mungu ebele ebomaka eloko nyonso tozotia excès ebomaka eza kaka sida ne hépatite te soki na cancer te ou na ba maladie mosusu oyebi diabète nde ebomisaka non eloko tout ebomisaka conseil na opesa bino liaka dongo mingi na bitabe kaka moko tobengi la banane dongo na bitabe za kisi munene contre biloko nyonso dongo na bitabe ezanga te na mesa na yo ezana eloko netinga ezana ndeko moka tuna nga bime proverbe comment au travail trop ozaka na bonne mine ozaka bonne santé na yebisa ki secret na ngai yali na liaka bio c'est-à-dire na liaka pona nga na tika l'africain mais na ki africain nazangi saka dongo te na bitabe pona découvrir que biloko nyonso tu oyo nzamba sala moko na moko eza na utilité na et na babiloko nzamba sala biloko lokola dongo lokola bitabe eza na bakisi ebele eza na kati oyo soko zoli ozomela eko sala bien na vie dongo na bitabe ezanga te na mesa. Je me souviens King Kester avant kufa tikela biso conseil personnel abi par jour ça a un système où il y a 5 sortes de fruits. Bien aimé, bouteille na yo ya bière ça 2 €, 5 €. Donc avec 5 €, on ressemble toutes sortes de fruits wana mbongo no mso etikali. Na opeso conseil, na place que nous sommes whisky, na place que nous sommes bière, somba ka ba fruits. Et ça na bana mai mususu na bande mususu asala ta 10 ans tikala olia fruits te. Yo zo la ndanga yebsanga dernier folia ki fruits za mkoni. Dernière fois au lia qui est tabeza mkoni. Dernière fois au lia qui dongo ya mkoloni.
sikoyo tangu yozo boya kolia bitabe tangu yozo boya kolia dongo tangu yozo lia ba fruité ozo s'exposer lobi soki diabète bimi lobi so maladie songo bimi après okei na combat ba ebiso ke noko no azandoki tata mwasi no azandoki mama leki azandoki mama kuluto azandoki cousin no azandoki yo pondimi poto kanga ba cousin ba frère na biso ba ndeko na biso ba tante na biso ba noko na biso ba ndoki te yeba ko discipliner corps na yo yeba ko discipliner corps na yo soko kogisi 40 ans ozo sala ba exercice te ozo mi boma yo moko na yebi keza na bato ebele balinga ko se séparer na voiture te surtout bato ba uta ba village ayo ko découvrir voiture banda yeba ngalinga okita na makolo te ngo matana biste bien aimé eza malamu osala ba 100 pa na makolo eza malamu otika voiture otika bis otambola même na quartier na makolo omoni na poto toza na malili to chauffaka te na Afrique bato batambolaka mo ezobeta bango mutoka ezobima or na fonctionnement nzoto moko mususu na oyamba Dr Charlie awa aya kobetisa biso po baminganga pe to wana posa ngo ba pesa biso ba conseil okolia fumbu etonda mungwa pu fumbu etonda nguba pu soko zo toka te ba mungwa wana nyoso tu ekotoda na nzoto ekotondo na nzoto obakisi bière etoni na nzoto obakisi betoni na nzoto yo moko zo créer na ba constipation na makambo nyonso or soki ozolia bitabe mikolo nyonso bitabe ezopesa solution kaka na ya constipation te ezosoigner na ba maladie mosusu mbika kaka oyo courge esoignaka na miso esoignaka makambo ebele donc nzambe atia bakisi na biloko ya kolia yango eza pasi po mona muyanzi mputu miso ekufa ye pona nini po mbika oyo aliaka mikolo nyonso ezali na ba vertu ebele bien aimé awa na yebo yebisa bino makambo na nzambe me na yebo yebisa bino osusu ke eza malamu koliaka bitabe mingi koliaka dongo mingi koliaka ba fruit mingi koliaka mbika mingi parce que ezo soigner ba maladie mususu peut-être koka ko contacter le osayi mona muke et puis ko stopper soki vraiment okoki ko tika komela masanga o gagner combat munene na vie na yo parce que masanga ebomaka masanga ebomisaka masanga comme ça mtuzoba surtout soko zo mela masanga ngo oliaka te ezo bomisa. Alors tout le monde a un poto batebele ba cultiver culture ya kumelaka trop à l'occasion de rien même anniversaire eza nango ya bana mikolo ba botoli ba komumela on dirait bato bazo sala nyonso tout ba se retrouver pour ba langwa oh bible zo pekisa biso kolangwa bible zo pekisa biso masanga pe to moni na bible eza na mutu amela masanga alangwe a sa couple na bana na ye et pesa inceste. Bien aimé, santé na yo ezali eloko fo batela. Yo zara poto, mozoli aloko zara en Afrique. Normalement, il faut li abanda tongo ti 20h pour pesa temps na nzoto na yo et fonctionner. Bon yo orolala na 23h, ole na 22h30. Ok, on a la maman. Mais aux autres, il dit pareil na yo et travailler ma casse tout et qu'on crée le moment bébé. Normalement, pourquoi ba bengaka breakfast, ba bengi lunch, ba bengi na dinner. Ponani. Parce que ba bengango petit déjeuner na français, moi confusion monsieur ali ba anglais ba langue belé comme nemso na souper. Pourquoi n'a pas quoi faut mundele amela souper la sine et l'eau mon léger pour ceux que nous là les autres que nous là faut tika nzoto na yo et fonctionner ma capacité ya wana zo na batebele bazo kufa avant bozo tika bana mike parce que aux autres faire travailler nzoto na makasi alors biloko o lokola na zo maîtriser bien te
na olinga vraiment na kota na makasi te po il faut na benga munganga aya ko expliquer biso ndenge nini nzoto amute fonctionnera. Na pourquoi avant que la partie à 20h, il faut qu'on me la tire, na lipa. Mais au moins, les Congolais, à ce que nous là, na minuit, na bien la ine, na 23, c'est tala kabamba fufu, na ngombe. Les raisons que nous là, nous autres, nous continuons de travailler. Oh, na ngonga, na fouet paiement. Yango zo créé, ba, mort subite, yango zo créé, ma rambébélé. Ezali mabe mingi, mabe, komelaka lokola, mutuazana ba ipse ke bula lime zo kango bien, bralime zo kango. Ata ba ipse ke bralimango zo kango. Mutu, Bible solo ba, mutu ako vivre kana biloko ako liana komelate, mais mutu ako vivre na liloba na nzambe. Bien aimé, nawa batunsu nazo tonga nzoto. Tonga na nzoto. Mais ce que comme excès, tu roules là, peut te robosa na yo. Mais tu as na posa na bino to vivre. Alors, na la ki ndoto, nzamba zota lisana zo lota, matanga munene zo salama. Alors, na yiko expliquer ndoto wana te itikali kaka na kati na ngame na bondela nzambe makasi, pote nzamba zota sangeza na bato ebele bazo miboma bango moko. Bayebi kozwa soin ya nzoto na bango te. Tozana ba problème mona mutu musu asali une semaine à sokola raté. Mona mutu musu ba dira na ye kaka oya lalelaka. Akosala 2 mois 3 mois ba sokola yango te. Mutu musu pinjama na yeso pusani pembeni ozo ba te ozana poto to ozana na village. Chambre place aux la la fo oerarango au lamuki na tongo fungoli ba fenêtre mu pepe koti na buto kangi ba misuso mona ndaku étouffement biloko wana no surtout ezali environnement mutu toilette na yo fuko ko pangusango ko clean ngo parce que so ezana sika mutu faza la à l'aise azala kimia ezana toilette mais ce qui toilette na bino ezai propreté o raisonner ndeni soki yo moko muto sokolaka te osokolaka na ba goutte d'eau osokolaka parfois par semaine une fois soki yo muto salaka gymnastique te soko sokoka kosala gymnastique te salaka même ba distance na makolo bon toyebi ke outa village otambola trop na makolo o na kikongo babenga ba keku makolo pasuka ba keku me pasulange makolo donc moyenge tambola dia na makolo relevé mais comme nous sommes en Mputu, de temps à autre, ça va sans pas na makulu, c'est bien ça n'engé. Oublie te ba kekula, bossana ba makolone no epasuka, mais là on ça va 100 pas, 200 pas, et ça le bien. Nora ba tout ça on a la matakabisi tout et tout. Mais bis c'est un moyen de transport commun. Na mundele nyos na ba premier ministre on a OK musala na moyen de transport. Faut ça la complexer pour le ba convoyer au matakabisi. Ngana se sentaka l'aise na bis. Bato ba moninga même na Paris na zoaki ba transport commun. Bato bazo zonga na voiture bi non ngamo na oya. Na tamboli vima na libulu ya métro na koti na dindi métro na zupe RR na kepe na komi na zongi. Na koma ko paso vima masi par les autres na zu RRB ou bien RRC. Ti na nani na kiti na choisi le roi na kiti. Na zu bis 151 na komi liboso église. Ndenge mo pe na patin. Na kiti na gare du Nord na zu métro ya nini métro 5 na komiti wana na chemin de ville donc moi na mobali ezali malamu tambola ka motokie bimayo pour prolonger vie na yo soko lobi ke yo otambola kaka na voiture yo banolia kaka ndeko lingi ozomi boma petit feu et surtout kobosa na dongo te kobosa na pondu te, kobosa na mbika te, kobosa na banane te. Bien aimé nanga, na katia bitabe, ça na ba vertu ebele. Bitabe pamba, le ozo liango, ezo peso kaka digestion malamu te, mais ezo soigner ba maladie na vie na yo. Et mbika na uti koloba e soignera même misu. Dongo pe eza na katia na ba vertu ebele. Yango moni bato ebele o ba comprendre baliaka dongo mingi. Mais yo
olinga ba beefsteak, olinga ba McDonald's, olinga ba KFC, olinga ba nini biloko wana nyonso tu o balamba yango na ndenga bien te ezo komisa batu munene ezo bebisa batu ba santé dikola kolia biloko wana kolia ba kebab biloko ba ndibu o balamba yango bien te. Soko lingi vi na yo beba, soko lingi vi no eza mukuse liaka kebab. Eza biloko apo soko lia yango par année une fois. Mais soko komisi yango akutime o liaka yango oko perdre makambo nyonso tu lero ya kuluka ko saisir eza trop tard. Biso le tozo ya na petit déjeuner tozo traiter makambo ya santé, ya molimo, ya éducation, ndeni ko fana na batu neti ma solo to betaki ya batu bazo yiba na ba feti pe na banda kwa batu. Batu ebele babenginga bazo témoigner. Babi makamwane komi chronique na communauté na biso basi o bazo no yiba même ko yiba ba DVD mutu aye na ndako na yo ayibi CD ayibi DVD ayibi siko ba yebisa ba bi pasa yebisa ba ngwesa na bandako musu ba tia ba camera eza ba ndako musu yo oyeba te ba tia ba camera le yo yibi bongo nako yiba ba portable mutu bo ba beteli na lisolo kutu mutu ayiba portable ba bengi yango eleli na sac na ye ye mo ka kosi foza la mwana mutu abotia mais na caméra ba moni ndenge ya zwaki portable ati alors biloko oyo nyonso tu soki tokopesa conseil te eza mami tokoki kosuka kaka koteya makambo molimo te fo toteya bino mpe ndeni kovivre na kati ya mokili neti mikolo oyo tozoyebisa bato nyonso tu tolobela makambo ezoleka na beni mpe toluka tostope kabila na groupe ne wana mpo kabila alingi ne bakongole te aza kongole te aya mpe mpo na bolenge ya kongo te c'est-à-dire soki bolanda émission ya samedi ya ngana bembena bokomona ndenge basoda na ye ya Uganda na ya Rwanda basangana bazobengana bakongole baoboma bango bazo ba territoire wana donc yazo linga tikala wana po asala balkanisation timikolo koya côté kuna tout basala sécession balo bango balongwe na bango na Congo bit na ye azo linga tikala na pouvoir wana donc biso futo stopper ye puisque aza ami na biso te. Alors ba scénario na bango bazo sala na bakatumbi banani wana bino bana na nzambe bozana molimo fubo ye bango bokota na baje wana te. Nazali na Yesu ngai nazali na Yesu o nazana Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi tozali na Yesu tozana Yesu tozali na Yesu o tozana Yesu na motemo ya biso tosimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi aksanti sana Bwana ye aksanti sana ye aksanti sana Bwana aksanti sana o matondo mingi mfumu we matondo mingi ye mafondo mingi mfumu Yesu matondo mingi twasakidila mfumu we twasakidila ye twasakidila mfumu Yesu twasakidila. Comment lobi ozana Yesu comment lobi osambelaka mais ozana entendement spirituel te molimo na nzambe gidaka yo te ozolanda un charlatan oyo aza méchant oyo azali bongo loup a se déguisé na nyo yo miso kufa ne bana Kinshasa balobaka zimele futi ozomona te. Bien aimé to komi na tango asuka to komi na tango oyo diable akoti na église na kanda ayebi ke mikolo netikali ya kotanga mais alingi kokende ye moko te alingi kokende na matuluku na bato yango baye na ba miracle ya lokuta yango baye na manipulation pona ko séduire yo yango nzambe pe atindi ba proverbe basali na nzambe baza ebele baye na nzela na net ko fungola bino misu toza benemi na bino te tozali bato toluka ba problème te mais toza na souci bo pambolama bo fungoma miso pe tokuta na lola biso ba chrétien rendez-vous na biso munene ezali mukanda te kobonga te nini te mais ezali bokonzi na likolo ezokamusanga bato ebele lelo batiki bokonzi na likolo Paul alobi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés à saisir la vie éternelle. Nous n'avons pas été appelés à courir derrière les biens matériels, derrière les biens qui va
le bien qui périt, les biens éphémères. Voilà message ya tongo alelo. Donc tolobaki mai esalaka mutu bien. Proverbe aza mai. So boyi ko melanga okosokolanga. So boyi ko sokolanga osokola basani. So boyi ko sokola basani okosokola nzoto. So boyi ko sokola nzoto okolambela ngo biloko kolia. Proverbe aza mai aza likamna mutu te. Et nazo sayo pe mai na vie na yo e oti ko sala ko mabete. Nga bato ebele bayebi so na komi na ndako ya bato place so nazaka lese nasengaka bango ka mai namelaka bajite nakimaka sukali so olekisi déjà 40 ans kima sukali même ntina yo tiaka sukali litu moko biloko na yo tia mungu muke parce que soki mungu eleki mingi ebomaka soki sukali eleki mingi ebomaka soki kwiti eleki mingi ebomaka soki kolia eleki mingi ebomaka oyo azobate la temple nzambe te nzambe alobi ye avandaka so na kati église te avandaka na nzoto na yo soko otie nzoto no na kindumba otie nzoto no na koloka na lokuta na kobilobaloba na kofinga na kopanza na kokosa ezali temple nzambe nzambe akodétruire yo nzambe na biso azwa lokumu nzambe na biso anetolama sanzolama vraiment parti ya lelo nalingi mutu na moko alandaka biso aliaka bitabe mingi bana Paris samedi ezali bongo journée oyo bana la moisson mondiale basanganaka na masipa lezo de 18h à 18h30 bobenga sœur mami oyo nanu akena nkuna te sœur mami akopeso adresse bokutani wana bokumisa nzambe le 27 mama bena ozana bino pona une semaine pona 2 samedi et ngai na koya le 24 juin bandeko nyonso tu oyo ba travailler nanga bandeko nyonso tu oyo balingaka nga tozala ensemble film na bino fwa kumputu ekomi na suka kala mingi te ezobima damien tozo travailler na ndenge vraiment malamu lobi to travailler makasi ekomi na suka etikala ka to tia ba générique pour to lancer bino pour to koteya na ba film to koteya na banzela nyonso tu po bozala sauver bible lobi ete l'heure est venue où la bonne nouvelle sera propagée partout. Où tout le monde, cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout. En gros, tu en haut, na film, tu sali en haut film, tu regardes na internet, na TV, na ba côté à son malam. Vraiment, souci n'angé ali, nzambe abate la biso, abacception sous mikolo, abacception battant, tous à sous c'est longo, parce que comme la whisky, ezoboma, comme la diamba ezoboma comme la biloko makasi ezoboma mais gymnastique kotambola na makolo kolia dongo kolia bitabe esalaka bien na komela mai mingi donc ezalaki conseil à lelo kolala kolamukiza bitidité petit déjeuner à lelo yalaki liaka na bitabe liaka dongo salaka gymnastique tambola pe na mwa makolo po motoki ebima et ozala bien betakata silikoti na liboso lupango to na sima lupango esala bien soki mwa makonzo ali mwa bapompage osala bien yeba ko gérer santé na yo bana no ba na posa na yo communauté za na posa na yo église za na posa na yo Congo za na posa na yo tozo kufa mingi tolingi congolais ata moko akufa te nzambe na biso za na bomoi azali nzambe abatelaka azali nzambe atombolaka journal lelo eza la journée moko béni vendredi alléluia c'est la vendredi mo kitoko alors boyebika ke petit déjeuner ça lundi à vendredi samedi ça interview ya ngana mama bena pe dimanche ça évangile breaking news to comme ko tiango 3 fois dimanche à minuit mercredi puis vendredi parce que occupation comme ebele nzamba zolokumu nzambe nangai azali na bomoi atelemaka moto asuka na ngai nzambe na ngai azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso nzambe tozosambela za nzambe ya moto asuka azali nzambe oyo atelemaka moto asuka mwasi ya Job alobi lakela nzambe mabe finga ye tokufa Job alobi mon rédempteur s'élèvera le dernier azali nzambe alongolaka le dernier a comme si le premier
azali nzambe oyo ayaka kolongola ba oyo baza désespéré po abanda na bango eloko ya sika. Nzambe aza malamu, nzambe aza mobateli. Ozali nzambe na bomoi, oye, ozali nzambe na bomoi, toyembeli yo papa ye, ozali nzambe na bomoi, proverbe ayembeli yo na tongo ye, ozali nzambe na bomoi, Sentinelle TV ekokumisa yo ye, ozali nzambe na bomoi, o nzambe malamu, ngai na yembeli yo. O bandeko bakumisi yo, o proverbe ayembeli yo, bana Sentinelle bakumisi yo, la moisson mondiale yembeli yo. Ozali nzambe, ozali nzambe na bomoi, ozali nzambe, ozali nzambe malamu, ozali nzambe, ozali nzambe na bomoi, ozali nzambe, biso toyembeli yo. Bien-aimé, ezali malamu kukumisaka nzambe, ezali malamu kolamuka na esengo na kimia, konetole kosanzola ye, parce que kolala kolamuka eza habitude te. Soko lamuki kumisa nzambe, netola ye, sanzola ye, kumisa ye, pota aza nzambe malamu, azali nzambe abatelaka, nzambe atombolaka. Yeba pasteur nini ozoka mateya na yo, mateya na ye, kopesa litoi na yo na n'importe qui te. Soko pesi litoi na yo na n'importe qui, yo na mwasi na bana, vi na bino ebebi. Après liwa, toleka biso na jugement. Et poto gagner, kaka tango toza na bomoi, ndefu tokota na lola, na koyamba Yesu, na kosalela ye, na kotambola na ye, na konetola ye, na kosanzola ye, na kokumisa ye, po aza nzambe malamu, aza nzambe mobateli. Nzambe aza na bino, vendredi alelo ezala vendredi mo béni, tomonani mbala sima. Merci.